kofungola mokanda na biso na livre ya Romains. Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Soki tomoni tokotanga na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Na komba tata mwana molimo santu, amen. Amen. Tobondela. Na komba misatu na bule tata mwana molimo santu. Nzambe na biso tozongi na sena makolo na yo. Papa molimo santu, papa simoki mba okiangani. Yonde nzambe ya ekeke oyo ya 4e génération. Yonde papa motoza na mvola lulendo ya kotambusa nkangu pe kokotisa na mbokelaka. Papa ya solo ozali ko prepare biso uta 89 kino mokolo malelo. Papa to bengi on eleko oyo pamba te mokolo oyo ezali mokolo oyo pambolaki. Usalaki likolo sepe biloko nyonso. Mokolo ya yenga yango yo pambolaki pe nzambe opemaki. Olobaki ete biso pe il faut honorer yo ndengo komina Exode 20 na mokolo moye pona lokumu na yo yangwana to sangani na ville oyo ya Dijon pona ko représenter toza lokola ba représenter ya ville oyo toyoki mbela na yo toyoki rendez-vous no papa to sangani katna esiko etika ete présence no ezala kati na biso tango babetaki ngonga papa toyebi ete bino basantu ya bule bokitaki ndenge yo moko kolobaka présence na yo papa ezali absence totale ya mongunya satana toyebi ete biso tozali be champion ya ville oyo pe ya région Bourgogne-Franche-Comté. Tosengi assistance na yo papa nga na ponami nazala simple instrument yo moko molimo santu tika ete oyo bana ko concentrer biso kati na esika oyo kobanda na ngai na ponami pe bandeko oyo bazali koyoka tika ete o concentrer biso tika ete présence na e manifester kati na esika oyo tata mwana molimo mosantu boko kolata biso po ete oyo tokoyoka na esika oyo ezala maeuti epai na yo. Ezala oyo euti epai na nzambe na biso. Tokoyoka yango, fongola mato ya molimo, fongola motema ya molimo. Po ete toyeba kobomba to salela. Pamba te mokolo moko ya pasezelaka biso poto bikisama. Ebandeli pe suka na maboko na ona komba tata mwana molimo santu. Amen. Amen. Na komba tata mwana molimo mosantu toutaki kotanga na psaume 78. Kuna na psaume 78 ndenge tolobaka tango nyonso banzembo ezali na lolenge eza na banzembo David ayembaki eza na banzembo mosusu bamama bato bayembaki yango me lokola na tango ya kala babandaki kokonte bamama te yango wana banzembo wana nyonso batiango kaka na konti ya roi David. Banzembo mosusu ezali pona kokumisa tata nzambe. Banzembo mosusu pona kolela mawana ye na tango apasi. Tozali kolela mawana ye po ete asala biso secours. Banzembo mosusu ezali ba directive. Ndenge nzembo oyo touti kotanga na 78 eza ba directive oyo tata nzambe apesaki alobi ete mayemaso bazali koyoka babomba yango batransmettre yango na bana pamba te bana nde bazali fiti génération bango nde bakosimba likambo ya bonzambe po likambo ya bonzambe ekende de génération à génération na nzembo oyo tosili kotanga oyo nyonso bayokaki batransmettre yango sikoyo olobi ya kala loba pe ya sika na ngonga oyo eza biso makambo nyonso oyo tozali koyoka
Ce qui te lobi totala, tangu papa Simon Kimbangu en 1921 ayaki. Nyonso ye asalaki, parmi biso ndenge tozawa, mingi tozalaki te. Mingi tozalaki te. Kasi mayemaso ye asalaki. Baye oyo bazalaki bakoko na biso, ba transmettre biso yango. Ndenge toyebi na 1921, tata Simon Kimbangu alamusaki bakufi mutu azalaki su na vite, mais bazui résurrection balamuki. Toyebi histoire ya mama bautaki na ye na tumba. Mama wana, mama di na kufaki 4 jours akomaki koya solo. Mais na nguya molio musantu papa Simon Kimbangu alakisaki etazali nzambe. Mama wana azongaki na bomoi. Bato bazalaki babibonsono oyo baza na makolo kotambola te. Papa Simon Kimbangu asaisaki bango batambolaki bababa balobaki makambo ebele asalaki. Asalaki yango na nguya ya bonzambe na ye. Biso tozalaki te, mais lelo tondimi. Tondimi pamba te, bakoko na biso ba transmettre biso ba message. Yangwana biso pe ndenge tozozwa. Biso pe toyeba ko transmettre na bana na biso. Ainsi de suite po ete likambo tata Nzambe ekende de génération en génération kino mokano na ye ekokokisama. Yangwana po na mokanda ya Pisom toleki. Tokei na mukanda na biso ya mibale Exode 21 à 17. Toyebi ke soki tata Nzambe asali alliance na mutu, eloko markaka alliance ezala mibeko. Mibeko wana tata alongolaki yango te. Na boye ya kolo Yesu mitune tunamaka. Ke kolo Yesu mibeko nini eleki munene. Mibeko nini oyo tokoki kotosa po tobikisama. Kolo Yesu yebisaki bango observer le commandement de Moïse. Bon, observer jour et nuit, ba commandement ya Moïse. Et après, koloba, ngai, na ye kolongola te, mais ngai, na brejango, na mibeko mibale. Linga Nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na makasi na yo, pe na molimo na yo nyonso. Linga pe mozalani na yo, ndenge tolobaka tango nyonso. Soko lingi tata Nzambe, okoloba kombo ne pamba pamba te. Soko lingi tata Nzambe, kotosa mokolo lokola mokolo na ye ya lelo. Mokolo ya dimanche oye moko apambola ki tokotosa yango. Tokosala makambo mususu te, tokosala makambo na ye. Kokumisa ye kosanjola ye kosala pe misala. Soki olingi tata Nzambe, okoloba kombo na ye pamba pamba te, okotosa maimanso oyo ye azali koloba. Soki olingi mozalani na yo, okoki jamais koyiba eloko na ye. Okotonga ete, okofinga ete, okoboma ete. Na yangwana mibeko oyo ya kotika ezate. Mibeko ya munene to ya muke ezate. Biso bandimi esengeli na biso totosa mibeko nyonso. Bana Israel tango babimaki na mboka ya Egypte eloko etambusaki bango mibeko. Mibeko nde etambusaki bango kino na Kana. Kasi biso moko tomoni na mokanda mwa Nzambe makambo nini oyo ekomelaki bango. Tango nyonso bana Israel babandaki kotosa mibeko te, mabe ezalaki kokomela bango. Na yango biso tozali ba photocopie te, mais toza ba original parce que biso tomoni conséquence nini bana Israel bazwaki tangu batosaki mibeko te. Yangwana esengeli na biso totosa mibeko. Soki pe bana Israel bakotaki na esclavagisme, c'est parce que koko Abraham pe atosaki Nzambe te. Nzambe atindaki ba directive atosaki te, yango pasi ekomelaki génération na ye. Yangwana bana Israel ekumbaki bango na bowumbu. Lelo pe biso ekomi tour na biso. Ekomi tour na biso totambola na mibeko. Mibeko nde yango ekolongisa biso. Mibeko ekotambusa biso. Mondimi atambola na mibeko. Mondimi ayebike so na sali boye na memi lisumu na bebi. Soki na sali boye na bebi. Mondimi akotambola ka lolenge ya bapakano te. Tozala netamboli ya malamu po ete tobikisama. Na bongo na mibeko toleki. Tokeye na mokanda na biso oyo touti kotanga na mokanda ya Romain. Na mokanda ya Romain na chapitre 12 1 à 2. Touti kotanga kuna ete tata Nzambe asengi na biso toyeba
na kotambusa nzoto na biso na limemia eza lokola sacrifice de bonne odeur eza lokola tokozala agréable na miso na ye kasi soki tozotambola malamu te tozotambola na kati ya masumu ekozalela biso pasi nini tozomona na génération oyoyo na génération oyoyo tozomona makambo ya lolenge na lolenge elateli nanu elateli ya mondimi na mopakano ekoki kokokana te pamba te na verset 2 balobeli na biso ne vous conformez pas au siècle présent soyez sobre transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait tozomona biso moko elateli nanu ya pamba tangu nyonso bapapa bazoreprochaka biso mingi pe biso susu bamama na baelateli na biso fo totala tokoki kose comporte ndenge nini eloko ekoki kobima na mode eloko ebimi mais mondimi fo balancer yango tala eske eloko oyo soki nalati yango eske ekopesa nga lokumu eske ekopesa nzambe na nga lokumu po mingi akotala eza mode donc biso bandimi esengeli na biso te to embrasser ba mode nyonso to se conformer kaka esengeli na biso ndenge wana te epuis na bizaleli na biso na ntango akala ezalaki omona likambo moko esalami mwana ya mobali angose mwana ya mwasi soni meme bapara bakomi na soni meme ya kosolola na quartier epuis mwana asali likambo bongo omona kimi bomona ye lisusu na quartier te abungi omona papa nte tozomona ete makambo ekweyaki donc azomonana te ezalaka soni mais totala na siècle oyo na siècle oyo likambo yango ekomi lokola mode ekomi ke ezalaka nango eloko te donc biso bandimi tokoki komikotisa na makambo ya lolenge wana te tozomona biso moko meme babisika tovandaka na entourage na biso tozomona ndenge nini malamu ekomi kobongwana nango mabe eloko ezali ya malamu ekomi nango ya mabe ekomi ya malamu donc mokili ezokota na kati ya confusion yango esengeli na biso bandimi tozala na limemia toyeba lolenge ya kotambola tomikotisa na bagroupe ya bapakano te likambo wana mpo na mopakano esala nini mpo na mopakano esala eloko te mais mpo na biso bandimi tolo tose conforme na bango te biso fo tolanda mibeko na biso tokoki kokakolaka yango te balobi ke tomela masanga te mais okomi esika mo otali gauche moto aza te otali droite moto aza te ovandi na bapakano ozwi masango bapakano bayebisa ezala nango ozosambela ozomela na yo oza hypocrite te ozosambela ozomela na yo mela na yo ekosalela oyo te soki tosali bongo nzoto na biso ekozala agréable na miso ya tata nzambe te parce que biso na bapakano eloko ekabolaka biso eza mibeko eloko wana pa mopakano eza lisumu te pa na nga mondimi eza lisumu mondimi atambolaka na bokebi mopakano atambolaka bonso yango wana batata na bamama to se conforme na siècle ya lelo te makambo mingi oyo eza mabe na miso na biso bandimi me na miso bata mokili esani ezalaka nango donc tozala na langage wana te tozala lokola bango te biso fo tozala exemplaire ndenge bible lobi mondimi zala mwinda na biso ifo tolakisa yango esika nyonso mwinda na biso fo réputation na yo ntango ovandi na quartier batangi kombo na yo il faut témoignage ezala déjà tolobaka ke moto akosambisa mutu eza tata nzambe me biso moko mpe bato tozalaka na batémoignage baplace tofandaka fo batangi kombo na yo mama songolo bato balobi en tout cas mama wana tetete aza mondimi mpenza mpona nini bafui ya kibondimi na yo eza témoigné meme na bato ya mokili me soki batangi kombo na yo bato balobi tata kinga te témoignage ya mabe wana sikoyo mwinda na yo ezongenga te esika ofandaka parce que mokolo ayenga toyaka na kati na église toyaka kozwa oyo tokokende kosalela toye na église tolandi mateya me ntango tozongaka na bandako
esika tosalaka, esika tofandaka, esika tosanganaka. Kuna nde esika bafui oyo eza kati na biso nde kuna nde kendaka komonana. Kene esika musala bato nyonso balobisaka yo tozobima lilala neti ya kopula. Na biso bandimi ya malamu te. Batangi kombo na yo bato nyonso bakangi elongi. Eza kitoko te. Biso bandimi toyeba lolenge ya kotambola po ete bafui na biso mwinda na biso engenga esika nyonso batu bazali. Nde témoignage wana ekosepelisa tata Nzambe. Na yangwana batata na ba mama ya muke oyo tokaboli na mokolo ya lelo tosuki bongo na kombo tata mwana molimo santu. Amen. Amen. Tobondela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos autres offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous tombez pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Salamwinda yo mondimi atata kimbangu. Okili mobimbe pesa milio. Salamwinda yo mondimi atata kimbangu. Okili mobimbe pesa melio. Tangweko kipanza sango ya tata Nzambe. Mango na maso malanda sebino. Salamwinda yo mondimi ya tata kimbangu. Mokili mobimbe pesa melio. Tangweko kipanza sango ya tata Nzambe. Mango na maso malanda sebino. Nabijaleli, naboyokani, nakosimba makasi mibekope. Po ete bapaka nope baloba ete, kimbangista jali mwinda ya solo. Nabijaleli, naboyokani, nakosimba makasi mibekope. Po ete bapaka nope baloba ete, kimbangista jali mwinda ya solo.